Ali Maimona mama Ali Maimona mama Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona. Bienvenue fidèles internautes de Alma Congo TV, vraiment je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Vraiment avant de tout commencer, je souhaite d'abord un joyeux anniversaire à un bébé qui vient de se naître aujourd'hui au nom de Daddy Pouitou. Pour les intimes, Daddy Color, vraiment le Lombota Manaye, un très joyeux anniversaire à lui. Et vraiment là, je salue aussi le roi de la royaume, Alma Congo TV, le roi de rois, le PDG Ali Maïmouna, le futur député, vraiment papa Moko, oh non, il faut battre la raïe kakazala pour bamola munaye et l'équipe belé la mise à batoupe liboso et Nzambe. Vraiment merci Nabino Nyoso Bolembarate, vraiment Kolanda biso, Obozala kaka wana pour vraiment Kolanda Alma Congo TV, bino ba ebozo s'abonner vraiment. Merci Nabino, bino ba ebozo partager vraiment ma vidéo Nabiso. Merci Nabino, merci Nayemoko Lissus Nazo Mona, la bière de luxe Gucci Mall, vraiment na kati ya États-Unis wana. Olingo lata chic, olingo lata élégant, vraiment. Les kawana na chez Gucci Mall, Rosala vraiment bien habillé, vraiment bien classé. Tout tenue ezawana, tenue de ville, tenue relax. Japonien sur le coup wana vraiment. Et pas ya Gucci Mall. Et là, je suis déjà avec mon invité. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un artiste comédien. Oyo a évolué car vraiment pas mal dans le domaine là yé ebele la manda ko botuna boromi tuna zanani parce que na façade oyo invité na ngabimisi lelo vraiment boza na difficulté belé ya ko découvrir yé parce que boye bien na mode mususu lelo pena na sepele na yamba c'est sa première fois aussi bana bandi carrière na yé à l'écana émission ya banet ndenga zaboye vraiment je suis fière de moi parce que nazam taliboso na yambi na image oyo vraiment il s'appelle Papa Liwa on est à combo na ya scène to binga kai Papa Liwa mais de son vrai nom oh vraiment baboti na baboti la yende moboti nyonso abotaka moi na ye il s'appelle Moïse Tianzambi Luzolo wana penza vrai nom na yo papa na maman baboti la ye Moïse Tianzambi Luzolo mais beaucoup na combo ya scène combo ya bana mingi Papa Liwa yende aza invité na biso ya lelo oyo tokoyamba ye tokosolola na ye vraiment mon invité déjà la Papa Liwa tombola na elongi na tol parce que moi-même jusque là na on dimate que ezayo vraiment pour balandio ba olanda biso ba confirmer que c'est Papa Liwa bete la biso na eloko wana na nzoto ya Moïse mais ne lobeli ya Papa Liwa non bien Ngana vandi boye na muni pecho Audrey ya yawa na grade baye kutumbola nga a siko ya nga soko na lubina le bateri tunanga na kusara bango usaba bango nini Liwa na kobeta bango gauche droite ntangi mbunzu da sauce Liwa. Merci beaucoup. Là, comprenez que c'est mon invité. Vraiment, façade naïe. Il y a combo, il y a Papa Liwa. Mais, Nenga Vandelbiso la Kitsuana. Avant Delbiso étant que Moïse, vraiment je me tourne un peu vers mon invité. Pour te ma solo, est vraiment important. Ma solo est important. Vraiment Papa Liwa, tout ça on a entre parenthèses. Le pendant sur la mingina Moïse. Moïse boni penza pisa biso ba. Moïse. Ouais, bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyoso. Il y a émission Nabiso Kitoko Oyo, pe na chaîne Nabiso ya Kitoko Oyo, ya yemoko le PDG Ali Maïmouna, futur honorable. En tout cas, pour nanga na pesi kuto batu nyoso batu tu bazola na Papa Liwa na minute bon Moïse ndo lobby meilleur V meilleur V na bango partout bazolanda. En tout cas Papa Liwa za bien ngayeyo santé za bien malgré na finga mitro mais naza bien quoi. Merci
Merci beaucoup, Papa Liwa. Là, j'espère que comme on a Papa Liwa et ça lui plaisir, et naïe moko, Pati Boko, c'est de Tour Eiffel, vraiment, on a 4 Belgique. J'espère que ça lui est bien comme on a Papa Liwa, Lelo. Moïse, Bété la bisson dans les solos. Moïse n'a une évolution, il y a un groupe Sinark, parce que Toyebi Moïse beaucoup plus vraiment à évoluer dans le groupe Sinark, où il y a président Caleb Toukebana. Vraiment, puis ça, la news, il y a un groupe Sinark, comment ça s'évolue. Pièce Nabino et Okendeni. Bon, en fait, groupe est bien. Ils ont bien. Et il y a mon président Caleb Azawa. Film épais, 10 jours au lendemain, deuxième saison, on a aussi Banda qui déjà na YouTube presque déjà. En tout cas, dans les bons vraiment des cas Sinark que le bagassé là toujours. Et en tout cas, Sinark vraiment pépélé. Et le binangwata président et le binangwata son excellence son excellence président Joël Million pasteur yemoko aza président de la fondation Joël Million partout dans le monde et son excellence le président pasteur Joël Million le président fondateur il y a Joël Million fondation Joël Million partout dans le monde. En tout cas, je crois que c'est les places à Zali, na Banadèche Nzé Santimba, Mama Bolamu, c'est les places bazana bapoto na France, c'est vraiment en tout cas ba vie nanga Célé Dibois, baza déjà ko CP là, Papa Liwa na bango yeyo et partout dans le monde, ba Naomi et Black Line de London, ba Paola Schengen de London, moi na moi sa boya mbindo, c'est les Papa Liwa yeyo, Mimi le intimba d'Ampovisa. Talaka ko sepelit onngaki o mona Papa Liwa yeyo na façade soya Vieux Moïse Jérôme de Clerc Merci beaucoup Jérôme. On est toujours là avec mon invité Jérôme. Vraiment là, je fais mes dédicaces à lui-même, Luzac Packer, un homme qui se voyage beaucoup. Vraiment, avion de l'embayer parce qu'il est vraiment de big dédicace à toi, mon cher ami Isaac Packer, papa Nalicia. Papa Liwa yebisa bisonano. Toyoki que Papa Liwa aza le colomo qu'on a Sinark, le colomo qu'on neti. Ce que tu y es battu. Pour notre baron, il y a Sinark, tout le monde a Papa Liwa. Mais balobi na biso que ba fan na bino car ne montu ba komera biso mais tout na po biso to na bino. Balobi ke likolo ya Papa Liwa eza neti moko na kati moko libanda. Est-ce que c'est solo to ya lokuta? En tout cas, na pesi kutu vient ngai ale pitons na Belgique Mbote et Boniface Kudidiko. En tout cas la minute yo même potoza koyinda na Angola pe kuna lajo muzombo lajo ba héritier mvoama kala ba bien chumbala ba équation MP4 Guardiola leader ya maboro bazo tuna Papa Liwa nini tozoyoka. En fait, le problème c'est quoi? Papa Liwa nazo sala ba film nazo tourner ba film o ba benga kanzonzinga ngai moko nazo koma ngai moko nazo réaliser nyoso ngai moko et puis sinde moi makambo belé o Papa Liwa longo no naza na ngana kati ya Sinark soki ne ba longo linga par rapport à makambo so wana mais nazali na tourner wana bombité parce que kalaté YouTube inda déjà, nazo boka déjà ba filmer, on a tourné donc Papa Liwa a tourné. En tout cas YouTube kalaté zako inda parce que Papa Liwa ba filmer kalaté ils ont kota déjà na YouTube wana. En fait tous en akati ya ba groupe mais tous ça ka censé te ya kozala kaka. Yemoko président Caleb Alobaki ce que monique film moko olingo tourner, tu peux partir, tu peux tourner. Na longwete nazali loba ke o respecter kaka makambu ya groupe te okoma indifférent par rapport à makamba groupe wanande et comme mais naza na kati Sinark que je tourne du jour au lendemain deuxième saison yango na nazo tourner donc naza na kati Sinark makambu oyo yango vraiment esali ke mukili mubimba eyinda te koma na mato ya ba son excellence le président Joël Million les fondateurs des fondations Joël Million partout dans le monde. À l'obi Papa Liwa, qu'est-ce qui se passe au juste? En tout cas, vérité en Wana, Nazan, na Sinark, mais nazo tourner ba film na ngai, nazo tourner ba film.
en tout cas. D'accord, papa Liwa, ndenge outi ko ebisa biso ki ozo tourner ba film, ozo na kati ya scénar comme ozo tourner ba film non. Ce ko ba film papa Liwa ozo tourner. Eza nzonzing ou bien eza collaboration na ba groupe mususu. Nzonzing dans le sens ndenge to yebeli ba film nzonzing obengi ka batu bosali ou bien eza déjà sollicitation ya papa Liwa pour na ba groupe mususu ya théâtre. Non, en fait, ngai nazo comme scénario na ngai nazo sala casting na ngai. Eza dépendre te que da ba groupe non. Nazo tala c'est le scénario na ngai. Natali scénario nani akuyi correspondre na casting na ngai. Natali c'est bon na bengi toujours na ba vie de loin. Nazo jouer na ba maman mo se ka lava, ba sundiata, ba masananga ba maswaku bazawana, Serge Passé patron, Ali, en tout cas nous avons joué vraiment na grand oyo na minute baza incontournable na monde nzonzing na joué na bango et si l'été ba film nous continuer ko benga film asika kalate nazo banda déjà donc en fait naza wana nazo joué penza kalate boko sepela na bino boko sepela mutu ezali mutu vraiment ça. Donc de mon côté, soit peut-être dans le rôle papa Liwa aza sous na ba mikolo ebele te na sinar parce que quand tourner on a déjà j'espère que aux autres ont déjà goût ya ki leadership wana donc tu as déjà une facilité et on ça la groupe na yo moko. Non, nakolo bandeni ni aux une ti master nga Audrey ya groupe sans souci na bango na ba gredo. Bango na ba gredo ba Audrey wana ba koma ka scénario ti ba sala ka film ba combien sali scénario yimoko eleki. Est-ce que ça n'a rien à voir? Azana kati ya groupe asali kaka na bateur na bango tandis que ya yo eza différent donc tu es hors du synarque yo moko sali casting ya batu na yo yo moko financer tournage na yo yo moko oyebi bisika o ko faire passer ba image na yo omonite que ozano déjà prêt pour na rosala pe loko na yo moko donc à la front pour na yebi que atana munoko loba malonde musumena kati ya mutema oyebi que za bongo donc tout tangela siko papa Liwa pena mikolo na na sinark bo wana yo mutolobi ngana za lobi te makambo yo zo sala yango wana poto yo ka ebele babandaka bongo yo bongo nanga bongo na yo te tozandika na besoin vérité parce que nga linga aussi ça likamba moko na linga otika likamba nyongo te moi quand on me demande manela c'est quoi faisons ça na linga na ina source to attirer solution moko eza normal o mutu nyonso akotika la vraiment aza normal manela nakolo bano nini omoni monde art en vérité to sala kaka stationner place moko te ozana mayele na yo mais ozo bomba non moni eloko wana sepelaka nango et pas présent poudre tango apesa déjà acteur opportunité comment filmer l'équipe Audrey asa déjà ba filmer ozu ba grade bazo comment ba filmer ba te belé na ba eza déjà ozo découvrir déjà capacité ya mwana na mwana ozo mona na classe po monsieur ayeba ke mwana monsieur ou prof ayeba ke mwana wana saka mayele il faut poser ba question et ata ke banda vani ne kaka asala ke loko te faut poser ba question faut ala ndela ba fay na yeba interrobe examen ba nini biso sinark mingi c'est lui yé moko depuis sinark banda nanu mutatia filmé te ce qu'on ndenge ko découvrir que Liwa komaka pe bien. Vous comprenez? N'engagez pas de découvrir que Liwa komaka bien. Or Liwa komaka très bien. Kalaté. Non pardon Liwa. N'engagez pas déjà ko koma ba nini na. Osa on réalisé déjà ça combien? 4 histoires déjà. 4 films pardon on réalisé. Donc bien tourné, produit fini et ça na coffre. Kalaté semaine prochaine déjà nous avons déjà 5e film et 6e ainsi de suite. Nous allons attaquer. Wana j'espère que président a mon ngona noté. Oh mona nango kaka YouTube bomba makata mona nango kaka so moni yango to so la kaka. Vraiment cher internaute na yambi un comédien na linga rolobisa eka mingi te parce que azape moi na façade moke ya kosekisa. Surtout na bino ba bolanda ka biso mingi mboka poto moi stress ezala rebelle musala tellement za rebelle. Neti yemoko la grande dame Brigitte Nani vraiment na restaurant lingwala l'air utaka lingwala ye azala vraiment stressé linga koseka mingi donc j'espère que élément o et ça la bino moi plaisir. Liwa soko sala la balandi ya Alma Congo TV bazolanda yo moi loko moko bon moi scénario pour ça la bango moi bien surtout ba bazaka libanda mboka détente ça la moi bien ouais moi one man je ça la bien non ça la boye pour na sepelisa ye moko le boss PDG Ali Maimona en tout cas merci
coup de chapeau président et leader na biso ya chaîne na biso kitoko yo nazolo baboye na pesa eloko esepelisa vraiment bayanga batuloko la sacré kabaute yo yebi mwana mwasa priaka na ye moyembi munene sacré kabaute big up na yo na bosani pete bongo Paola Schengen de London Black Line Naomi Schengen Naomi Black Line de London yango wana mimi le ntimba d'improvisa boyo keloko yo papa liwa sans oublier pire mutu na ngai credo. Voilà, c'est cool, soit. Et moi aussi, je m'en profite de souhaiter toujours un joyeux anniversaire à un bébé qui vient de se naître aujourd'hui, bébé Daddy. Bébé Daddy, donc, Steph, mon maison, Bazo, c'est Pélissaye, pendant un très joyeux anniversaire. Moïse, le moi, il a bien pris ça, la vraiment balandignon, sur Borlanda Bissou. Bah, ça n'a gré de Moukania, Bonga, Moko Boye, au trait et tout, bateau Basimbi groupe sans souci. ezalaka na mokolo moko na tovandi na balabala nazoyebi so vers ba 17h ezalaki samedi. Pardon, lui allons on a lunette pour elongino bonga vous mais à sans lunette na lunette au tromper biso vigilance longo na lunette s'il te plaît. Chers internautes, vraiment, je fais juste ça pour vous faire plaisir. Bon, on a vraiment l'ongango, à part le déguisement, tu sais, pendant nos faces, voilà, beauté ou qui m'a bé. Voilà, il y a moi, on a peine à toi dans le ça. Et c'est que samedi, quand on est à la cabane, marié, mon papa, là, il n'a pas la balle. Quand on est à la cabane, libala, ba corbière, ba marié, sur le canabala, Dekoko ya mwasi na mubali ndo basa lakini mwasi na mubali ba yako fanda na balama la papa zo mupepe mubali azalaki déjà na ba 87 ans mwasi azalaki déjà na ba 79 ans koribere ba marié zo leka tango eleki mwasi atuni mubali na ye yazia nga ozonga na lanchi nini Yazia ojanga na 14 ans na boteri ya bana tomoni bakoko na bakoko ya bakoko na biso yazia bana mikie bazo bala yazia osala ngai sengwa boete yazia mbongo te nini tosama ki mbongo te bandeko yazia seka Marie oyebi tina na bale la ite lelo Marie lobi nini yazia kasi na etidia kayoti oui Eh mame, c'est quoi bon yebi sanga yazia agenda ko bale la mariango na tombo na salle de mort te wapi. Po etidia ka etina 79 ans. J'espère que ça vous a fait vraiment plaisir. Hein? J'espère que l'histoire et c'est Pélisibistonien Sobasi et Tomi Belara déjà. Donc yo moni déjà moi relation na mobile neti. Papa liwa lo bitina 77 ans, bazo étudier mutu bon yo ga msusu relation à 3 ans. O moni ngisa papa batu balanga. Vraiment, tokomo koma na biso na suka. Papa liwa, j'espère un mot gentil pour nos balandignon so bazo landa parce que beaucoup plus pour ça na bango ezala ki ba position na yo, opesi bango position ozana on a sinarque mais aux appels que ça la babiloko na yo un mot gentil pour na bango et puis numéro et à contact et quelques salutations ya papa liwa na ba union soyaye. D'abord je crois pour comprendre vérité papa liwa azana sinark aso retourner ba film na yemoko donc et le binango yemoko son excellence le président Joël Million de la fondation Joël Million partout dans le monde les pasteurs en tout cas big up na pesi mbote sikoyo na Nadège Nsimba Nzeza mama bolamu en tout cas toi même tu sais na lingaka mingi toi même tu sais Nadège Nzeza Nsimba mama bolamu et na pesi mbote makasi na sacré kabaute moi c'est kitoko mama yembi monene na kati ya poto kuna et na pesi mbote susu ebele pa ya yemoko Naomi Black Line de London
Ola Schengen de London, moi Sabo Yambindo, Papa Lopez Binombote, viens nga Célé du Bois, héros dans l'ombre na kati ya Pays-Bas, viens nga Boniface Koudidi na kati ya Chicago, États-Unis, et Alain Pitons, na kati ya Belgique, Kalate quoi, Bachan Izobima, en tout cas, na kati ya Angola, na pesi skoyo yemoko, Mikolo Bazoko yemba, pire mutunangai, pire mutamasolo, yenani, Lajo Muzombo Lajo, Bambo Tebele, héritier Mvouama déjà, chez maman Monique na Luanda, Tukuta na kuna, Bisonyo Sonaba, Bieshumbala, 100% Bilobela, Fondation BM, et puis Yemoko les boss, Beverly Sako, Équation MP4, Guardiola, leader Yamabor. Merci Papa Liwa, numéro de téléphone s'il te plaît. Papa Liwa Pes Binombo Tebele. Et Pama Sananga Gré de Moukeni, il y a groupe sans souci. Gré de Moukanda, il y a groupe sans souci. Pama Sananga Audrey, en tout cas, beaucoup mais la kuna pour kuna devi quoi. En tout cas, tout va contacter Papa Liwa. Numéro nanga pe ngona WhatsApp plus 243 89 164 99 31 plus 243 89 164 99 31 WhatsApp nanga ngwana. Est-ce que naza mabe? Merci beaucoup, merci chers internautes. J'espère que même la Bible elle nous dit que ndako yambi bino bopambola yango. Vraiment topesi merci na équipe Mobimba, vraiment il y a espace chez l'honorable na Ngiringiri vraiment na Birmanie bisika vraiment ba yambi biso malamu vraiment hein. To souhaiter bino musala malamu, to souhaiter bino toujours ba bonne chance. Papa Liwa aza comédien, oyo aza na ba œuvre ebele. J'espère que ninga évolue kanakati ya groupe Salongo. Une groupe Sinark pardon de président Caleb Toukebana. Je vous laisse quelques minutes de suivre le bienfait ou le savoir-faire de notre invité Papa Liwa à nakati ya groupe Sinark et retrouvons-nous tout juste après. Merci chers internautes, j'espère que vidéo Oyoto, moi extrait à film au Bolandi ya Papa Liwa et bino plaisir bisika non sobozwami bisika non sobozuma mabaku ya Rolanda biso na bandako na bino na ba bureau na bino na ba chambre à coucher na bino na ba cuisine na bino. Vraiment merci na bino hein. Comme on dit toujours que musalande lobaka ebele koleka maloba. Vraiment je dis merci à vous tous qui nous soutenons de près ou de loin. Là je vois directement ma tante hein, Brigitte Nani, la grande dame restaurant Lingwala, vraiment Lingolia tabaya moto primisi ya malili lokwa kakozana oshu le quoi kakozana bandal betaka tour na restaurant Lingwala on a vraiment à Paris au Rodmela au Colia normal vraiment yemoko pati attends pardon s'il te plaît na orzongela yo yemoko pati bokose de Tour Eiffel mon ami mon perso vraiment de tous les temps et de près vraiment na kati ya Belgique bon dédicace à toi pardon Papa Liwa lingolo bandini Vienanga Litonzaou, le grand soudeur na kati ya Italie, au Mondela Ndima, Vienanga Litonzaou, Vienanga Litonzaou. Merci beaucoup. Vraiment là, na comme na souka na osenga toujours merci na Yemoro Kaka, les caméramens vraiment. Héros de l'ombre na biso Yannick Matamba et Yemoko na zomona la minute vraiment ya lingane ko kombone batanga ngote. Na bombier kaka mettre mona kala mingité. Et là je vois directement mon DG, le DG Firé. Mon bal na taille muké mais mutu ba giga ebele. Vraiment merci à toi mon DG pour la confiance et coaching ozo lembate vraiment dans la biso. Et merci à toute ma famille, vraiment ma famille biologique, la famille ici, je vous dis merci. Merci à maman Oya Botanga, la dame, la femme battante. Vraiment une forte femme, maman Marie-Louise Ngongo Ifema. Merci pour Nagnon Sosala Raponanga parce que son naza on a lelo, c'est grâce à toi. Vraiment je suis fière de toi partout dans Tambolarana yo, bisikano son nazalaka, nazalarana yo pour fier wana ezalaka yo. Maman merci na komi nanga na souka bozalaka ebele sans oublier mon voulier, le professeur Ambrose Okoko du Coco, vraiment le professeur de la SAP. Mon balo alata ka classique la mbandenge sengeli. Vraiment big dédicace à toi mon voulier. Hein bozatel ebele bozalaka ebele bolinganga mon papa Donald Foulou depuis les États-Unis, vraiment le révérend Donald Foulou. Merci à vous. Merci à Felito. Monda, merci, vous êtes très nombreux, hein, vraiment. On a les lotos Suki Awa. Retrouvons-nous tout juste après. Bye bye. Ali Maïmona, maman.